Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bonjour, bonsoir chers amis internautes de m'avoir accueilli chez vous. Vraiment, c'est moi votre humble servante, Meta Immortel. Vraiment, na émission na bino boninga kamingi tout sauf rien, émission tolobelara tout sauf rien. Donc, na cadre toujours émission tout sauf rien. Neto luka toujours ko kota kota ko luka ba news pour na bino ba internaute nyons surtout. Oyo bolandaka chaîne na bino Congo Gold Télévision oya Michel Mayabou vraiment na participer sur merci mingi na matière na nga babileya babileya chako Léa Omba Léa Omba vraiment babi Léa Omba maquillage babi maquillage union soit ça on a pour ça maquillage à jour on a pour ça maquillage à soir donc qui est vraiment à ça la nuit so pe na ba so po lingi qui non o te ba poudre té assez le pendant ba produit naturel assez le maquillage moi ya bien à pour ça là on vraiment bon moi na bim le roi moi bébé moi qui est sensible mais c'est bon quand même dès toujours na cadre ba news ya kota kota ya on le na bim c'est là qui bino moko ya ba artiste na bino ba msusula bo moni kala boende ndo msusula bo moni ba to mona kae ezarande ye to ye baraté comment munene msusula bi oh ya solo vraiment donc yo tozali na plateau na kombo ya molema so vraiment ba ko fongola déjà caméra pour internet na biso ba mona invité na biso ya mokolo lelo yende to betani mo ba masolo mo ba masolo ya kota donc eza ya surprise. Bonjour molema bakundulu takizuka ondalo poto baba molema alaga ngema wa bake kombola peto ezanga bokulu kaba monga papa molema oye ezanga oye Meta moza kitoko talinga miso ekolemba Meta moza kitoko talemi bapuzi kukuta ezanga oye molema oye. Bonjour à trop un mot à tous bafanatine na balelanga boye Meta na ebisio papa molema 24 000 on se comprend papa molema 24 pour moi 3 000 monde en installé l'instant de vie prophète abamongo yeyo bakundulu bafita ontaka. Ouais, celui-là. Prophète Abamongo. Namona Abamuli bosso son namoni si malango bango ba yo comprendre si ma meyo salama. Ouais. Ok, merci mingi vraiment on est artiste babi donc moi ba pipi na ba munga isalara bien et baksara moi il aksara que non aza vraiment artiste pour artiste azara toujours en 1000 couleurs le artiste fois ça toujours en 1000 couleurs artiste azara en couleur mort de choses artistes en couleur mort vraiment c'est que les artistes étaient vraiment quand on baloba na le poto na français pour mieux sauter il faut d'abord équilibrer les bisopé les émissions na biso to lingara toujours kozonga moi ba pas sima pour que tu sautes siko malamu to beta siko kilelo ouais mais to beta non kikala ouais artiste molema yebisa biso papa molema obandi théâtre na yo carrière na yo na nini pe na groupe ni ngai na bandi théâtre na bon mwana donc on a passé vie na nga awado ajona na ngolelo ne âge marambo on se donnera banango na ba 6 ans et ba kumbara nga 7 ans 8 ans 9 ans déjà til elone na boy donc biso ba benga biso et bembe déjà quoi to sito kufa to pola to bimisa ba nkusu na musala oyo et puis papa molema travaillé moi trop net to benga on ba groupe ali banda et belé mais groupe pe ça ba maramo mingi papa molema za la connu et za la groupe to ya mama linga. Je m'excuse, nous avons pas maman linga et puis pas maman linga na rôle on a 2011 les na kudena vient na moto mo prêtre kosina yuda lokolo sapato njambe grand frère Satan legi ya Jésus ngada ngadios moto mo prêtre place za bambota trône ekota chic choc loyenge et puis lelo
Papa Molema a évolué dans le groupe Molema d'art. Il y a un amour personnel par rapport à besoin. Donc, par rapport à besoin. Nous sommes le groupe Molema d'art et Botam. Parce que si tu as la mec, si vous avez se retrouver raté, il y a un groupe Papa Molema et Botam. Bon, au moment où on s'est retrouvé, c'est l'homme sous. Mais en fait, le groupe est là, mais on est carrément pépinière, mais non. Je n'imagine quand jamais le groupe un jour par rapport à Moussa Zarama passé. Mais dans ce groupe, compte tenu des à côté automobiles dans Moussa Lango, il y a un message qui est passé dans le groupe. Au moins, le groupe Maboro à la Péboué, il y a une idée, surtout ça, le film, mais moi, je peux te moi, je colonna. Mais au moins, moi, le groupe, il y a le but, un film, tu imagines. Donc, il y a un révolté, tellement, naza mutu moko bonalinga batu trop et puis nalinga souffrance ya batute. Donc naza mutu mo œuvre sociale un jour de sunga batu. Na ça ba film mais moi ils allaient toucher batu et puis enseigner batu. Tant non mo na ba biloko on a par rapport ya ba mamnanga zo simbate de senga ce Molema d'art et à la poto enseigner. OK, merci mingi. Est-ce que ba film nini o ebimisa yo na groupe Toli o ya Mama Linga? Ah, na groupe Toli ya Mama Linga to sala ba film ngapina na la problème. Dans le problème, il y a un film qui est salaté, mais il y a un film qui est Kodia. Film qui est Makasi, et puis un film qui est Retour au village. Retour au village, il y a deux films qui sont moto. Il y a un film, et puis Souka, il y a un groupe film, il y a bien. Il y a un groupe Toli Mama Linga qui va filmer, on a des émissions qui sont longues. Après, on a une musique. Musique ndene. La musique, on a le théâtre, les aïsoutés, comme est-ce que dans l'appartement, on a fanatique, il y a un groupe Toli Mama Linga. Pour 2021, on a la mère, on s'est réconcilié, on a évité pour mon qui la mère, toi qui toque au Wapina Mama Linga, et puis on a décidé que 2021, on a le roi a mis son habité Migolo dans un système qui a pas molé, mais maintenant on a combat battuté. Le bal attend comme on est toi na boy. Na autant comme on a battuté. Donc le film ma casse il y a groupe Tolé Soukara wana. Et Soukara wana ndeni. Si kokolonga no pas Mama Linga. Sortir za batbalonga tellement trop. Hein, au moins le groupe soki batbalonga moko ça la bien, mais so batbalonga est belé. Mocho palongwe, pas Molema longwe, Mama Kamba longwe, pas mon CPS longwe, Diesel longwe, ma petit musuba kena ba comme na ba poto, ma petit musuba kema na ba na bangola. Donc to longwa tellement la comme na Braza mais azonga. Nani? Azana Kenya go. Bon Braza de déjà eh balimbisanga ye, ezana ngo mais ye mo amonenga ke kuna bo makarien na ya ce ko ba benge pas mandos. Pas mandos. OK, merci mingi. Et loko nini esala ke yo nantolo banana parna yo olongwa na groupe Mama Linga. Ngai golongwa na groupe Toli Mama Linga na ngam no beta lisolo te mais to swana kana mwana Mama Linga ya liboso. Rabi Musarabatani. Pour ngo kuma lokwa ozo maya Rabi. Non, to sito boma moto makamba na ngote mais le roi journaliste ozo ba maya kuma obeta ba maya Rabi. Ngai oyebi ko ba ora ba bota manango. Nengo sola nanga boy. Yo mo po sentir que to sola na mutu mo baza na ba courant. Na éviter so comprendre. To sola nango sentir que non no so na makambo. Moi si ba santaka ye kaka po yo zaka makambo. Yo tika makambo. Nganjambe. Makambo yango so comprendre mais Rabi ngana to soana kana ndeni. Ezaki na film mo dondo tourner na mboka. Et puis na film wana isala kike. To pesa mon tournage je n'imagine que ça va 1000 francs. Ne to 500 va to tourner 1000 francs. Mais trajet au tournoi de transport pour beaucoup de Zamba, il faut dépenser au moins 10 000. Et c'est là qu'il y avait une bactérie, on a dépensé 10 000 pour mais 1000 francs de contribution à tournage. Et ça là, il y a zone qui tellement non. Tala quand même, on va foutre pour awa. Mais kozong sabango za kitoko te moto bandi wana yoko modele melangaye oza groupe Mama Linga ngana ya Rabi Musarabatani moto tefe yo il faut boyer il faut le ngana c'est papa
ngala pe papa molema a guerre a lokota mbeli na zamba, ça je dis vrai. Ndelo opende sala siko papa molema ken a lokoti mbeli a tobolanga siko na zamba batu ba panique na tournage lokoti mbeli batu ba kange molema kima nga na kima te nga pe na lokoti mbeli batu ba botoli nga mbeli na tani na bité somo da simbelo da mbeli ngela isadia nga bareo na zibilo na nga na kangi na bando ken na matizamba na komi na ngoma mona yo batu ba crier molema kemba on a rabia zo ya mbangu na mbeli 0 mètre na ngata nga tia mbeli we na benda ni mopandi ba mbeli ke koti na ba beli télé me piqué nalinga maman linga tellement trop maman na ngai to ndo soigner mon mboka mais je me suis décidé na ba jamais na kei et puis tant on a kei mère ayo ki be maman mais mère atika obenga ngate mère ayo ba ka kete il faut ka lokwa za mwana ngai ka ya oluka na ba ki non nde okena nganyo swangwana au départ na weza kara ya geste ko isalamaki geste wana entre bino na bino bana ouais so ba simbelo libanga ba benga arme branche comme Dassimbeli Ngambeli. Mais merci mingi grand journaliste ngana kenda mbango tende to fandi boya ki na sa répétition non. Mais na ngina pesa mbote na mutumo parce que les deux jours en mbotama na ye. Les loto célébrer anniversaire ya mutumo ko ba fan na ngai ba to ba partenaire na ngai officiel. Ba to ba lo so pas molé mali kamoto. On va mourir avec ba soda na robo sanate na pesi gradi. Ye ba bien avec gradi et tina. La force tranquille. Donc yé pénal les deux jours maman botaido. Après, on a eu de refêter ensemble. Ouais. Ok, merci d'avance. Ok, merci mingi vraiment. Tozo kende toujours malembe. Mais ndenga na ebi étant que moi nous sommes en ndako ba boti, so likam et c'est passé. Donc yo comme yo mtozaki victime. Ndenge lobby, yo ndozaki victime, il fallait quand même que luka maman ko expliquer maman t'as la problème boy. Donc on dit aux aïdés na ba projet non na ngambu non pour mi benzi offrimer na yo c'est ba charisme na yo o luki maman te. Ce qui na na projet kolongwa na ngamba la ngana kota mba mon mouvement. Ta on a longwe na zaki au moins ba 6 mois na parler na travailler. Na remonta est-ce que mouvement ni na okende. On a fait départ et ça a un chic choc le nya ba de belé balongwaka tant balongwe mouvement tika ki kao et là mutuma benga Robert Casquito alu kanga na pala lo moni déjà ba vidéo ba kei ba muselu ba kei ba mami ba nini mais il faut renforcer ba 19h moko boina kenda to kuta na vie na butu na ngadia na butu ba nini puis na moi na isaka symbole tant on a continué na PCB makamunanga. Premier film, Ngadios Motomo prêtre. Atindi secrétaire na biso ve Gaulois. Abi benga petso na passer ngai ba bengi Gaulois bengi allo molema ndenge ni ete. Na ningo so na presse na poto so na yo. Abi allo presse allo. Molema petit nenge bisa okage ngana obenga yo Messi. Voilà ce que Motomo prêtre. Babilo ezala biso ba force ngadia ce que ngana obengo Messi. Ok, merci Mingi, merci Molema, Tozoko ba toujours. Na ba question na biso à part wana. Ndeyo yaki ko maman te maman pe aluka ote. Non, même ba chef mususu na groupe ba benga opete. Tolukana te kolongwana nga yango wana. Tolukana te to bengana te. Et comment on dit on va lemba ngane na mona on dit on va lemba ngapela. Elo ni esala ke bo solo la te na maman po bi bo cho solo na maman kala. Te na maman to solo la ka. Yokuta na maman lingana njelo pese mbote tende. Liboso na boya ba. Liboso mère ya muta ba charisme. Maman mystique. Miss mongo nyamane kita ko da peno ta e pena ba monyo me ase ki sakat. Maman linga maman chérie la peso bambote. Maman linga okende na landisco mbangu bonjour maman abetanga sko kara. Bon mère moninga to moninga te nga soki na avancer mbote te e manesi na budaki. Na landisco mbangu tanga talinga boye. Mère ateka boye à répondre te. Mais après wana normal. Tout sera bien. Tout comme bien là. Qu'est-ce qu'on a parlé? Maman n'a rien à. Ok, merci Mingi. Relation ni ozo garder tilelo na bandeko na yo bana mama linga o tikara na groupe Rabina wa msusu ko moni pe Kitoko.
ayebisa nga kutu te molema na obenga film moko boy ozonga abela okenda omona na te bato beba ndo otali basira za na potani ya munene na likolo potani na kendaka te wana yebaka te toyesolola après bapota nde toyesolola ouais na nomona na Facebook mais okenda te parce que bozali koyokana te ouais nakobomba lokuta te wana mina nakendaka te après bapota nde tose réconcilie nande bauta oloba ipare d'après les rumeurs qui a ota kobela soi-disant mutu ah nayebi te. Ok, merci mingi vraiment. Tout l'équipe déjà étape pour Anna vraiment. Tu es comme ça comme tu l'as bien liboma. Et comment on appelle baboy na yo pe comment bimisa on est liboma. Surtout qui trop de kosangisa de kosimba simba ne er. Qui si ezana njoto simbaka. Au moins net ngai boy papa molema 24000 monde en installation de vie. Biso qui c'est yamba njoto eloba iyo. Attends, on a 22 heures. Qui c'est? Tu es venu me recevoir, tu es venu m'appeler. Qui c'est? Yosoki qui c'est Simba na yote. Ozala makambu te yolingo Simba kisi. Eh, musala muke qui c'est belo bela liboma. Siko bongo yo. Ngai na travailler trop. Oyekutanga na répétition. Ni bon na kuti on a répétition ce qu'on ni la saki pour travailler à trop yo musala bele kisi muke. Po a obetaka mamba kisi baninga wanga na kisi on di maoka. Sasa yoza kintsasa. Ni na ngo ngala rosa to bato basala raté. Na ninga libanda na poto na actualité makasi awa ba publicité na osala na ma nge bele na osala. Et puis mouvement na ngeza top et na télévision na foot ngamo na zo recharge makambutu. C'est que na makambutu. Oganga pe mingi tout le monde a pe na bana nao na ki na kuta bino bozali ki en pleine répétition bana bazali ki moi et belé malgré bisinga ba absence mususu ezali parce que bozana ba spectacle au bozo préparé est-ce que toko zo pe moi vraiment toko zo bango pour tout le monde a pe na bana pour papa zolo ba tellement trop total la personne qui est à format hein Johnny a tigre là. Tout le monde a vraiment moko. Et puis, problème, c'est qu'il y a un beau garçon, une belle fille. Moutounane, moko ya vilain, zara moko, ngembo. Boromona, Johnny a tigre, caméraman, n'a pas évité, dans la position. Vraiment, il y a des cas à hôtel, mais on dirait. Biso peut au bien avant hôtel, m'a donné. Non, on a un fan, non, il y a un fan. Nicolas doit avoir un système au fan. Il y a un fan d'Akaka donc. Nali puta munene. C'est bon. Vraiment bonjour. Bonjour. Kombo nani. Na moi sko chapeau, lunettes, nyonso ba kombrema nyonso ana. Au moins que moi display pe mon anate. Kombo nani on s'est présenté, bisi bisope aux anani, aux artères, kaka simplette, aux chef. Pour bien peu bon moi chef comme moko ok c'est présenté ouais on a comme on a Johnny El Tigre naza artiste comédien na katia groupe Molema d'art à part ça pe naza artiste et musicien Johnny El Tigre artiste et musicien pendant déjà 6 ans na Molema yemba makasi on bête la kata ba fali ba dada ndo ngonyo beta yemba pourquoi ça dépend un peu de ça de manager pour toi les longs c'est facile amigo da magam na oe manenze moni buto le longa na le late na nyoko mi pe mingi no le late. Elle a détourné mes sentiments, je ne peux rien faire pour l'arrêter. Elle a trahi mon cœur ainsi que toutes mes ambitions pour la marier. Moi, nango kitoko, atonda banzo donanzela ya mina. Manager MP3 et sanga na galaxie nanga. Azalaga minzodo. Mais pourquoi t'as changé tes idées à cause de tes masters? Elles t'ont poussé à me quitter. Vraiment c'est pas ça. Elles t'ont poussé à me quitter. Ma chérie c'est bazar. Yabangonga no le late. Boutwa le longa na le late. Nanyoko mi pe mingi no le late. Vraiment, merci Mingi. Moi, Mbote et pas mon corps, deux personnes seulement.
Bambote nanga mingi na mon président Gelord Yaswekama. Bambote nanga mingi le manager le tout puissant MP3 et Sanga. Bambote nanga trop na Lyon et pas à Vienne, grand frère nangai Boris Pinzi le gouverneur, Giscard Pinzi na Paris. Bambote nanga na bana nyonso mole madar bakinwa nyonso bambote na bino. Ok, merci. Naibisakio et puis je m'excuse. So Betty mole madar TV na YouTube. Au monde on lukika titre ndje moment na olelate. Au monde ndjembo apetwana ali clip à ma case, aemba ma case. Parce que mole madar eza le rôle agence. Nazana ba artiste ebele, ba musicien pe na bango ba to modèle na modèle bali. Sans oublier nazo pesa mbote mingi na masa na ngai, collègue na ngai artiste azana ngai a on a salle de répétition ya go visiter ngalelo. Biye ba benga ngai artiste Charo. Au moins la mobile ba loxi, bilo wa matoi bogara o sekandila minu do bazana ngai. Beaucoup mara balot. Na bossa nite na robenga sikoyo ntaba. Yoka papa ntaba. Yoka siko papa ntaba. Une minute, bah mon rappel, bah on voulait que na balade à rappel ba pétan. Papa Ntabaye. Bonjour. Bonjour. Combo s'est présenté. Bon, Combo nanga scène, c'est Papa Ntaba, mais mingi na quartier benganga Krishuba Star. Ba benganga mingi na quartier Krishuba Star, mais Combo nanga scène Papa Taba. Betelo 30 secondes Papa Sekan. Nazakulo boye mwana oyo to tindaki na Kabuya Kamwanga. Falaka yela biso Kambuji ne chitwechi ngani Kombo ekimia okukapilenga sima. Sokole oleka yana ngo ye ake kuyela ngai nkwango ya bato abandundu. Na beti kwanga na ebisio na kati ya toilette kuna na botinde mwana. Merci beaucoup. Merci. Pépinière ya ba artiste awa. Vraiment. Papa Taba, moi mbote moko. Deux personnes ça va bien. Moi moko to mibale karasuka mibale. Bon, pour na ba mbote na pesi mbote na Magum Team International et puis couple Pevo. Merci beaucoup. Jenny. Donc on a expliqué au netiment na wana. Asala ka one man show makasi. Ba répétition souvent roya. Au moins bana ba bina ka balé makasi et puis one man show. Moi ça zawana. Malgré toi on a programme à balai pour la semaine prochaine mais tout le monde a moins inscrit à terre moi le quête moi déjà yo moro déjà pour toi on a que wana eza makina na bino bala nyonso ba utara na groupe toli bazala bongo to bina ka makasi mama Jenny o azala basi mongo ba olesa bango bien te ba konda Jenny. Bonjour. C'est présenté, puis c'est comme on a eu, jouer rappel barol nini. Moi c'est Jenny Zinga, na jouer barol nyonso. Au président Pesanga on a joué. Tonalité, na sala tonalité. Jouer maman, mais quand jouer maman. Bon, na lina ebisa bino mo na ndako ngande na mama. Vraiment. Merci, mais malgré moi, ton alto bien karaté, mais quand on loquet, on dit loquet tu es ali. Ezali maman. Vraiment. Loquet tu es ali. Ezali. Tu sentir à comment? T'es bon. Nasuka maintenant on dit ça va choisir loquet. Yasuka. Ok, merci Maman Jenny, to CP. Moi mbote. Deux personnes. Bon, on a pesi mbote na famille bakieta nyonso maman nanga moko Chantal bakieta ni Ethiopie wana na pesi mbote na groupe Mole Madar nyonso bambote belé. Merci. Papa nungu ye. OK, papa nungu. Papa nungu mbote na yo. Mbote maman, merci. Vraiment papa nungu. Nungu donc yo moko daso za na ville oyo kakuna na chango makambo bandi donc ngai wana. OK. Donc bana ya kin bana ya poto bana ya braza bayebinga makasi ngana saka na kati soko meki na beti au sentir roko li manager MP3 isanga ayebi ngana mekaka te donc côté nous soko ya oros raba contre bashika. Yes. Hey. Merci papa nungu moi mbote moi moko to mibale opesa moi deux personnes. Ouais
ya liboso na pesi président na ngai Papa Molema yende makambo donc bana poto bana kin bana braza bana mona tie bayebi ya mibale na pesi benza les manager isanga makambo yende mapeka sola mbongo mikolo babenge mapeka sola mbongo yende mosenzi na fra soko meke ko kufa. Merci à toi. Vraiment merci. Todo évoluer na suka na deux personnes mbango waka na benga moi deux personnes moi suka. Deux personnes. Ouais. Na benga Ginette yaka ngembo pe yaka baya nana petit mo ngembo yaka ngembo ya ofanda awa. On va pouvoir ba koko batinda. Le petit féticheur. Moi na ba koko moi na banganga batinda. Banana na moi so suka na ngembo. Bolinga batami pousse mingi hein. Te yaza muta ba problème ya kokola te ya kokola na ye. Yaza na na âge. Moi théâtre ba komi kozo bato. Ah. Le tia ba micro. OK, bonjour maman Ginette. Bonjour madame. OK, to sepeli maman Ginette okolo banini. Azama pasteur. Ah ma pasteur. Oui. Ala protocole l'église asambelaka. Oui. Siko yo na bakisi nyoso zo bebele bato bato ya ko délivrer ngazaka ba sambelaka. Bango ka bato ba délivrer ngai. Neti lo ba benga bi papa nazo mona yo mikolo za makasi na ba moto. To kwenda l'église abengisenga mena boya ki deuxième fois na ozira insister troisième fois na ke mona pasteur na bango. Balongola biloko mibale moko tikala. OK, merci mingi. Maman Ginette Sokolo bani na ba fanatique na o bazolanda o partout dans le monde. Bon, na pesi mbote na ba fanatique na nganyo so bolanda nga basi na mibali. Na pesi bango bambote na lingi bino mingi nga na za artiste na groupe ya Papa Molema Dar. Na za artiste comédienne. Donc na za et pas na vraiment ce que oye pour jouer aux adécités. A toza muta sikata muta kala o jouer ka bien a maltraiter ba nani na été azana ba nyonso alinga pe mutu te azana mutu nyonso bien alobaka lebo kuna lero kolongwa ekomi kutu tala kutu boye azala ka boye sala inga boye bambote kasi. Bon na pesi bambote na pesi na mbote na liboso ya président nga Papa Molema na yo pesa sumbote na famille nga mobimba na pasteur nga Pichu Mwanza. Pasteur ala protocole pasteur Pichu Mwanza. Ah. Pichu comme on a ngembo. Shop souris. Loba. Ngembo. Comme la ngembo orli mama zabotanga komba orli. Na pesa mine loko ka moko. Pesa no bomo. Lobi na butu na bimina 23h. Na batu bazoki mabamba esinga bambila bazolanda bayo. Ngape na signé. Oh. Na pusani liboso na oki bambila. Oki bambila. Na kangi bambila na misato. Na dame na kela ona ndako. Mama toki seranga. Atoki senga bambila na liango nyonso. Na tiketa mokote na melina mikoko linango. Yoka nanu maka. Siko bambila. Aloti ki bambila ba olanda yeme ya zumbila kanyango na misapa baziki batoki seleme. Donc yoki ni solo petit. Donc yeta mbila ya mbila ya. Ah, yo no ko comprendre. Elza ki binoke. Kindoke bana na misala ngo po tia ba semence mabe na bana. Yo pendo zano ko ke no classe te. O banda te atangaka. Na kendaka. Siko no ko kende classe. Na koto ya via ki star o mema ondeni. Ce qu'il y a à théâtre, soit ça à midi na e banda 6h, 11h na kena classe. Ce qui na tour atongo 6h, 12h na 13h na ke rep. OK, merci vraiment Nabi qui embarrassement. D'accord, Kenena yo. On voit vraiment. Vraiment. Pendant la kisayo que Moussa il faut zana batu. So zana batu te c'est que zamu dakokufa. Mi balé mi sa to moni wana ba représenter ka mouvement. C'est bon. Évoluer. Siko ponika bana pon po bazebelet. Te na poni ba wana parce que moi na mouvement ba soda pe bazalaka. Hein ba mususu ba epe lobi ba eli lo akokolo ba pe na micro te. Ya mo na pesi no ba maîtriser ba magamo ba loba. La prochaine fois ozo ba mususu eza bon. Beta siko masolo ya art. Arango ya temps au bino bandaki na lelo bana pe bakomi ebele ba groupe botami ebele ba gagi pe komi ba gagi ko ma théâtre to zape na ba artiste ya ba gag na ba artiste msu ya film
siko ba artiste pe bozo ezoye bana société artiste gag azakana ondeni artiste ya film azaka ndeni poto zoka o ba artiste gag o ba artiste film internet mama na ebiso internet YouTube ozomona ezo sauver ba vie ya batu ezo boma pe ba vie ya batu mutu akomi azo répéter te a répéter kana ete mais si on a ba gag na na ciblé ka ba petit mon na ba veni petit za vrai chéri petit za kitoko na bengi bango neti ngai na koza na fani bana ah te na basa bien Rayana Umba na bengi yaka to jouer na yo so na tali subo mona kana moni kaka ah théâtre baby lobi na ngo ba basali ba gag basali pe ba combo bazui ya mo biso to bangi na ba succès te pour succès da vague mo pepe ya ngo moni ki na kini ya bato batika na succès ba na ba succès tika éternellement et sobe elombe masumu oyo ba komwa na otangela ozoyoka parce que oyo lelo komi ka osali moi 2 ans na yo oleke osali 2 ans na oleke ba komone ti ba molema bando yebanga mama bando yeba pa molema na Kinshasa makamba batu na kiparate ba tournage ba ba gago benginga na ye obenga pete na oyate je focalise mon boulot parce que so ba tikelo ça la film il y a 12 épisodes épisode moi dans 17 tableaux 20 tableaux okwa kaoa. Ok, merci mingi vraiment to komo kena biso pembe na ko chiter moi question moko bazo souffler nga kuna nini oyo bino bokoyi ko sala po bana na bino oyo bozana bango lelo bazala malamu balanda ligne ya malamu problème eza moko to ça il faut la samutu musala problème eza moko na tena vi na ngala die sobe aisa ngatango ba mama mo eleka kiawa kaya mama na bango wana ya kolakisa banjoto tofana na comme ça bisinga bi ah petit na ngabiso to komi na soni biso ba vie ba zui biso ba mangba auto fani na ba vie ba nini no comprendre ti le auto komi bo et puis to zo pesa fierté ya mboka oyo mais biso to komi na soni to mona mwana moko ta ko zo relève makambo yango moni yo mo wana sobe mdolo banga yango moni yo molema photo bon ça jour moko na ya na répétition na on a benga ba comédien mususu belé to ya to parrainer yo kama mo vena ngalo banga to parrainer yo biso to loba na média ke batu balandaka yo po yo ozo sala boulot est-ce que vous comprenez areza ya ko beba tellement to komina ba besoin ba mambe belé tozo teka njoto na ndenge mo ya impossible po ba état de besoin ko mebele so moni pa mole mana boye oza na poso za na boye ndenga zoela ki yango te oyebi pete donc désolé lo makasi za poto sala ezaka ki to lingande boulot poso lingi boulot na yo boulot no ko chopembe na ministre e ko chopembe na député e ko komiso pembe na président e ko komiso pembe na mtampiaka pembe na mtabozu donc c'est ça mais so za ce qu'on a musala te o lukas ko ça non multiplier by effort soit ici mai soit ok pas mambi coude kota iko kero kenda kozangela papa molema iko kero kenda kozangela papa molema botomola kaka espeto esanga donc iko kero kondata na loba bonga na obelela malembe eza kotambola kaka ngana okangana nga bango ka wana na ofina pe bango ka wana omene to na oboy ozongisa miko awa na okanga bango awa et puis na ofina ba musuka awa. Ok, merci mingi to komo na biso na suka parce que il faut totika moi temps ya mki moi quelques minutes ba ndeko na biso ba la kisa biso pe moi le keto babi papa molema pe à part nanu makambo etali ya masolo ya théâtre vraiment ayembaka abina rapé donc baza vraiment na orchestre na bango vraiment mobimba vraiment le lot aux oragis moi extrait ya mki sambunda donc koyembaka na moi loketo mkende zala kaka mais tokomo koma na biso na suka tokomo kokende pembeni ya suka de une année ya papa na biso ya grand frère na biso dadi ki kambala ko tika biso yo na moni vraiment na moni bana na o ba défiler na ba noir vraiment est-ce que eza na organisation moko esalamaki ya ba comédien to te
Là, je ne sais pas s'il y a l'organisation, mon Basalaki, tout le monde a la TV. Mais pour nous, le roi Léon a répété ça peut jour mon vers une année. Na mémoire vient na ndenge ka omoni boy na la position matanga po aza soda. Véo na za vraiment bon pour nanga, ton autre solane bien en bon terme. Mais ba organisation au bango ba sala ngani na zala raté. Ah ba organisation ba comédie place ba sala ngana na zala raté. Ba te belé pe ba banga nga trop. Na comment remarquer au moins ba comédien na kinya ba te belé ba banga nga trop. Pour la bango banga ba evita nga ba nga penga nga te pour ba yebaka et puis nga pe na sepela bon pour la lendi sa boulot nanga. Ouais. Mais vieux aza vieux na biso place azali que son âme repose en paix une année et là chemin mototo malgré nga na okufa lelo te nga jusqu'à la fin de mes jours ndenge bible loba. Au moins ni tout nga no roza mutu ba kiss. Mais bible eza na babilo muso loba il faut kanga malango kaka. Je ne mourrai pas jusqu'à la fin de mes jours. Pardon, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Attends, il faut pour des esprits, on a tout la bombe. Nazo pesa mbote mingi mingi na maman Marie Landu mboka ngwaza nini musika Autriche ceux qui non maman Marie Landu na linga mingi maman wana 60 ans meneti 30 ans maman morobe talambinga bambote ya trop na bosani soutien na pesa bienvenue Molonda mbote ya trop na bosani soutien na pesi Germany etale bambote ya trop na bosani soutien un peu toi et le manager m'appelle Solombongo n'a pas trop donc Moussa Yokoba. Ok, merci Mingi. Un mot de la fin par rapport à l'émission Lelo. Tu as la caméra à Bisso. Il y a Congo Gold Télévision. Congo Gold. Congo Gold. Congo Gold Télévision. Gold. Good morning, my morning. Tu as vraiment caméra à Bisso. Puis lancer message moko na ba fanatique na. Ouais, merci à trop. Tu as grandi la chaîne na ba matos matériel et puis na ba caméraman parce que moni muto représenter image anda kuna bango. Un seul nom. Nga na ko représenter famille na nga bizaïli na nga kaka. Mais bino bizaïli na bino tellement ki to que la chaîne na bino za bien. Ta bizaïli na bino ba caméra bien. Journaliste ça très bien, se comporte bien et s'habille bien dans la ndenge ya boy. Et bien moi soir au ça émission mais yo yebi. Ai na monima. Bon ça émission mais yo moko invité to kengi di la. Mais toi tu m'as privé à moi na kengi di la yo. Et ça depuis cameraman na biso ça me bien avec une passion. Tous agné depuis longtemps awa. Et puis ba te belé bo s'abonner massivement na chaîne na biso Congo Gold TV, vous s'abonner massivement et la chaîne à mon nene et prochainement quand la chaîne au beau à la branche papa molé ma boano c'est décor no décortiquer nganda mondambo j'ai dit on la prochaine toroya awa maman Rosue la bino balé en inscrivité on a ngana loba mingi te ba utapena mbonda bonyo makobina nena kobina na okabela bino ngo botala pour maloba ele ka musala nebele musala ele ka maloba na ebele c'est ça qu'on a la chaîne au fort yo moko pe ngai ponanga. La personne merci à trop. L'émission est ratée tellement trop. Mais vous avez chroniqueuse moko, vous êtes trop solide. On insiste tellement trop, on a insisté tellement trop, on sait qu'il est auto kangam. Donc va garder. Pour biso dans la chaîne, ça va battre au mingi tout le monde. YouTube ba ina bana. On a ici BBC ngana bossa na BBC moi ça pembe. BBC moi ça pembe place aux abambota to na ko ça BBC ibelanga me. Tous les francs-congolais, ok, merci Mingi, merci à toi Bibichi Sinamo, Cécile, moi si à Pembe, Pembe est option de option bâtir en bas téléphone, mais c'est faux Pembe est option tiésé locaux, vraiment mon tableau tamana, on peut ma casse donc tout le monde a résident dans des à l'avant. Merci Mingi Nabino Nyon Soulanda qui biso, Anezala qui vraiment artiste Nabino Boningara Mingi na Combo ya Molema, un artiste à 1000 couleurs, artiste à la couleur et donc il y a le quoi caméléon, change la couleur. Donc ce beauté na ciment, na caron des ans à des couleurs, côté noir à comme noir.
Koto ya belge ou a commis belge. Koto ya jaune a commis jaune. Donc dans ma chance on est ba couleur vraiment ba fleur et belé. Ba fleur o yemba na suka. Tu vois qu'elle est vraiment ba fleur et belé. On a vraiment on a participé ba mbote mingi na ba onyo so ba ngaka meta immortel surtout balobi babi corrector news ya Rachel Chako li passe Léa. Vraiment moi sur le lab msenga loko a bébé vraiment on a fait sur bambote mingi esika ozolandanga pourquoi pas na association de la presse association eza ko sangisa ba journaliste nyon sou ya presse en ligne oyo baza toujours ko bunda contre ba anti-valeur ya msana biso appel ko oyo kumba marana junior moyo wa bu vraiment on a fait sibino nyon surtout bambote mingi esika bozolandanga. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Michel Mayabou.